Merci de nous faire confiance, chers internautes. Et bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre l'émission. Et bienvenue dans votre chaîne Vision Iti TV. Vision Iti TV. Otomesana wapi kopé sabino bamaye bisi toba actualité. Oeza kolekana Congo démocratique du Congo. Et là je profite de saluer mon boss. Là je profite de saluer vraiment mon boss. Papa Iti Kasai. Papa Iti Kasai, c'est mon boss. Bonjour à toi mon boss. Car on est au Lobara. Bamaye bisi. Ezali devant ma biso. Kobino bozala informé. Lelo nazanga moté. Na plateau nanga, nazanga ba invité nanga. Oh tout à l'heure, beaucoup découvrir. Là je profite encore de dire bonjour à Cédric Kalemba Babili Souyanzambe. Derrière mon caméra, Balobi, ce bozomo na misala ya boye. Cédric Kalemba Souyanzambe. Azali voilà pour vous faire plaisir. Et moi, c'est votre présentatrice Molo Belinabino, Chimène Luki. On a maintenant toujours copé ça, toujours qui songi. Naba o yanga ya Iti Vision, Iti Télévision. Les autres ça la analyse à propos ya makamu o nyo c'est toujours pour continuer koleka na Kinshasa. Comme j'avais dit, je ne suis pas seule dans Obanda Libo Konanga ya Mobali. Là je suis avec le maître. Mon premier invité, bien sûr, c'est le maître Jadi Mvuti. Jadi Utu. Vous avez massacré mon nom, hein? C'est maître Fredin Jadi Utu. D'accord, maître Fredin Jadi Utu. Là, je l'ai bien prononcé. Il est là avec nous. Automécampo Kosala analyse. Na gauche nanga, Tozali Bongo na serviteur de Dieu. Bien sûr, as un musicien chrétien, Automécampo qu'on partage pour analyse. Un peu qu'on naviguer de partout. Il est serviteur de Dieu, en même temps politicien, homme politique. Il est secrétaire national en charge en emploi et social, la partie politique CRIC. Oh, bon, c'est Jonathan Kaloubi Mouchangi. Mais c'est Jonathan Kaloubi Mouchangi. Oh, tu remets un peu. Au Salaba analyse. Et là, je profite encore de dire un grand merci. Na raison Diavova, na Paris. Raison Diavova, na Paris. Bonjour à toi. Bonjour, maître. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Est-ce qu'on s'est présenté pour la présenter, mais babi comme moi pas si sur ça sous présentation, baie bon internaute na biso. Merci beaucoup. Je réponds au nom du maître Fredin Jadi. Je suis avocat, aussi analyste politique et assistant dans plusieurs universités de la place. Merci. Ok, merci maître. Na gauche na biso tozali kande na baki na mosali ya Nzambe. Bonsoir Papa Nabiso. Bonsoir. Est-ce que pour se présenter et tant tout ça le développement, il y a sujet Nabiso et l'autre bien. Merci beaucoup. Je me présente frère Jonathan Kaloubi, Nazali musicien chrétien et puis Nazali aussi politicien, je dirais, Nazoko occupé, Naza en charge, il y a emploi et social. La parti politique CRIC est conduit par la présidente Stéphanie Mombo à qui je dis bonjour ici Gazali. Ok, voilà, Nassur, internaute, vous comprenez, on a plateau Nabiso, Toko évolué, na deux personnes, la présentation na Bango Siko. Et là, je remercie encore Fanny Ilumbe na Bordeaux. Fanny Ilumbe na Bordeaux, merci à toi, merci Babi Otikarachimel, Loukité. On est ensemble. Maître, le sujet Nabiso, le tout ça, la analyse Nabiso, tout bandi, affaire. Pasteur Denis Lessi à propos ya makambo a uté koloba pona maman na biso sœur na biso a uta kotika biso Marie Misamu nasi royoka ki yango maître pas ki na ba réseaux sociaux moni ezana eloko oyo ko échapper biso te mikolo surtout que comme ba internautes pe ba réseaux sociaux mikolo ils ont flashé de plus à vive rapidité de plus que la chaîne télévisée la question. Oui, tous a tenu informé dans ma camion sur les cas compte tenu à Pasteur Denis Lessi. Moué Inabiso que nous avons beaucoup d'estime et de respect, Marie Moussa.
Et là, je profite encore de dire encore une nouvelle condoléance à la famille de notre sœur Marie Missamou. Mais mettre à propos ce qu'il y a makambo, pasteur alobaki que ma soeur Nabiso abotaki mwana moko na makambo ya pasteur, abotana pasteur moko boye na Kinshasa awa descendwe ti na 17e rue. Descendwe à 17e rue so tobito bamba tozali bongo na église ya pasteur Nabiso Soni Kafuta ou bandi na sendwe et continuer malembe ti pas pasteur Nabiso Mutombo. Les a toujours continué la chapelle de vainqueur paysan là pasteur aider pour pas salir wana. Première rue et pas Moïse Mbi. Oui, OK, pas pasteur Nabiso to bandi de wana. Soana suite. Après tokei et pas il y a ba pasteur Nabiso nyonso wana na kati wana. Il y a plusieurs églises hein. Ouais, siko. Pasteur Alobi, pasteur Denis Lessi, Alobi que Izana papa ya mwana ya sœur Nabiso Marie Missamou. Est-ce que analyse ni bien réflexion na yo ezande ni pona kana? Merci beaucoup. La première des choses est loko ya yambo ma sali remarque à Mikolo surtout que na internet attitude et réagissement il y a pasteur Denis Lessi que j'ai reçu l'estime et beaucoup du respect est trop pathétique. Pourquoi n'a pas le bateau pathétique? Ceux qui m'ont abouti n'a songolo paka. Est-ce que cela c'est un problème? C'est un problème, tu sais. Kobota, ils ont garanti la constitution. Mais à Boti, ils ont ma bête. Na étant bastar na biso ya RDC, aza sœur na biso Marie Missamou qui star. Abotaki mwana kuto akola ki biso soto ebaki. Mais comment deuxième mois na boneti nga na ebité. Na éviter que sœur Marie Missamou abota moi mi balé ya mobali na pasteur mo quelconque. Neti pona wana. Ba bomba rappelé mwana. Neti star toza. Ce que je voulais vous dire c'est quoi? Moni toko analyser les Kambango sous des aspects. Aspect social na aspect juridique. Oui. Ce qui toque un aspect social. Marie Missamou azala star. Nécessairement dans aboti azamu. Boye belaye na casquette na ya mwasi parce que nous sommes sur l'aspect social. Azam mwasi. Mwasi nyonso il faut abota. Nengenza makela mwasi. Bon, ceux qui aboti na mwana oyo biso toyebi eza nani mwana na ye ya mwasi oyo akoli. Lelo c'est une joie, c'est un honneur aussi pour Marie Missamou malgré qu'il est dans le tombeau. Ce cas où mon œuvre ya mwana na ye a remplacé Yetina Boyemba. Vous comprendre mwana ngope a uti obala, ça fait de l'honneur. Vous comprendre, nous avons l'estime pour cette fille qui a pris vraiment la bonne voie na ndenge mama na ye à Lobaki. Soit abandaki au salé la maka. Mais en aspect juridique, omoni juriste balobaka soit makomi soit mibeko na mboka na biso elobaka na oyo azofunda na oyo azoloba nde na oyo akopesa eloko babengaka preuve na oyo azofunda na oyo azoloba maître na kati omwa moke po oyo wana omemisi na terme juridique nde yo moko olobi tokosala suite na yo tosali mwa pose nazongeli mosali ya nzambe papa na biso Jonathan pasteur Nasi oyo po yoka ki ba information wana ezoleka par rapport ya analyse wana Marie Missamou aboti mwana moko oyo aza caché soki toki yango neti na makambo ya nzambe tokolo bango ezalaki hors mariage yango azalaki na honte ya ko présenter le sous deuxième mois na po abotaki déjà liboso aboti su ya mibale yango falaki abomba mwana tondene. Bon, merci beaucoup maman journaliste pour la parole au PC. Pour Talikambo, ils sont vraiment vaste et puis ils sont très sensibles. Premièrement, ce qui m'a personnellement pour répondre à l'invitation pour relever le sujet, c'est parce qu'il est concerné à deux camps, deux côtés. D'abord en tant que serviteur de Dieu de manière générale, un serviteur de Dieu, c'est lui qui se tient à la brèche. Deuxièmement, parce qu'il s'agit des serviteurs de Dieu, donc pasteur, prophète, Denis Lessi, pasteur, ce sont des serviteurs de Dieu. Et d'une autre part, c'est parce qu'il s'agit bel et bien, il y a Moutoumoro Yazalaki, musicienne chrétienne.
Donc, notre star, na côté religieuse. Hein? Musicien chrétien, donc je pense que je suis intéressé de tous les deux côtés. Bon, pour répondre à la question, ce qui Marie Missam Razaki Star, c'est parce qu'il y a na honte, il semblerait que y a un pasteur Moko Boye et puis il y a honte, il y a je pense que c'est ça la question. Oui, pasteur Denis Lessi, azoloba na internet de tozotala que Sœur Marie Missam abotaki mwana musu ya mobali. On a confirmé que pour la mona mwana ngote. Bon, na ndenge na landi na ebité so eza na ba interview musu so asali na landi te. O nga na landi le prophète Denis Lessi na ba dire na ye a cité kombo ya mutu mais azopesa biso azotia biso ba puce à l'oreille o ezoko ramener batou vers certains individus. Koto loba ngoto za la claire makambo ya zoloba azo pointer les doigts mais sa façon de dire ezoko pointer indirectement certaines personnes et certains noms o eza très sensibles. Ndenge balobaka bolumbo ya mokolo batal sakana miso bana te. Alors moi je ne peux pas affirmer d'abord premièrement que Marie Missam a botaki mwana mususu à l'exception ya mwana oye moko ala kisa biso Rich Missam kopa uti kobala. Je ne peux pas l'affirmer, mais je ne peux pas aussi nier en bloc tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux sans pour autant qu'on analyse le fond. Alors je pense que c'est justement la raison pour laquelle nous sommes là. Ensemble, nous allons essayer de creuser. Total, si réellement Sœur Marie Missam a botaki un pasteur, je ne pense pas que Sœur Marie Missam na nengai na ndegoye belayi na musika arozala a mesure ya koyoka soni pour représenter biso mwana wana parce que ce ne serait pas la première personne à quoi il y a un débat mort ya beaucoup. Pour la carte de la Bible, on a vu aussi ce genre de choses. Bien que la Bible n'encourage pas, mais il n'y a pas un péché un péché impardonnable au point de ne pas se présenter devant l'église de Dieu et se présenter, dire pardon, Nasalaki Boye avec un homme de Dieu. On l'a vu, non? Avec un musicien chrétien, le frère Michel Bakenda. À l'époque, lorsque Makambwe Komelaki avec la sextape et tout, il a eu le courage. Aleki na cher, aleki liboso ya bana nzambe alobi, na salaki mabe na koyaki, et aussi ngabino bolimbisi. Donc je crois que Sœur Marie Missam, si elle était vivante aujourd'hui et qu'elle est zaki à solo, je vois pas Sœur Marie Missam azala na Antoine de se présenter devant le peuple de Dieu. Alors bah voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui m'était arrivé, voilà. Ok, d'accord. Tout ça toujours pour continuer na débat na biso, na analyse na biso. Comme j'avais dit, restez toujours branchés, na vision IT TV. Oh wapi, borozala toujours na molobeli na bino shima luki, ba o ba bi shima luki, ba o ba linga shima luki. Vous continuez toujours pour s'abonner massivement. Na vision IT télévision oh wapi tozala bino toujours même moral toujours pour continuer na débat na biso tozongeli muke maître tokataki tosukaki côté ya tokendaki ngo siko na terme juridique hein oui ceux qui n'a pas kozonga neti côté wana maître est-ce que étant humain na ndenge mibeko ezalaka est-ce que mutu pa koki koloba vie privée à mutu publiquement bongo surtout dès les autres réseaux sociaux est-ce que eza autorisé? Madame journaliste, et le toye puis à l'émotion dans le lieu eza été ata mwana oyo bauti kobuta akoli aza na vie na constitution mamana mibeko nyonso toza nango eza na ba article oyo eza instruit juste mpona kogarantir vie privée à moi et donner la meilleure des choses, soit la chose la plus urgente, il faut été. Sur l'aspect social, Marie Missam Azam a copié Kobo. Ce qui a botaki mwana ya liboso, oyo toyebi papa mwana wana te, mais quand même à présenter biso mwana neti mwana na ye. Aujourd'hui mwana sali honneur. Nini epekisaki soki azalaki na mwana mususu a présenter les sources au public que azana mwana ya miracle. Po oyebi que question oyo maître eza kokamusa bato ebele ba o bazalaki na information wana te
neti sœur nanga Mimi Lumbe na Paris. Sœur nanga Mimi Lumbe azaki étonné comme ici que Marie Missamu abota neti bongo bato bayeba ye moko asalaki yango officiellement te mais quand même baofficialiser le ye na nsima. Non, on dire que officialiser ye na nsima c'est un peu dur. Il faut toyeba ndeni ya koloba d'une manière ou d'une autre. Marie Missamu soki tozwi un aspect social toyebi bien que azala casta. Mais au-delà de tout, malgré que la Constitution n'a dit les sources sur l'aspect juridique et garantir vie privée, tous ont quand même un respect à mourir. Na maloba, pour le tokoki koloba, na ba internet, soit na ba chaîne télévisée, na onyo so tokoki kosala, soit koloba, na vie à mourir, toye ba réperquisition, soit oye koki koye la biso sima ya koloba. Na ndenge nini pe pona nini nazolo babu. Kobota eloko ya liboso ya koyeba. Eza mabe te. Soki tokimeli kaka na mibeko. Soki tozwi article 40 ya constitution na biso. Elobi mutu akobala, mutu akobota. Aider des familles ekosalema na nini eza na kobota. Aujourd'hui si nous avons un Congo, eza na grâce ya kobota. Lelo fati abotama wapi? Et pas Etienne na mama nani? Mama Kasal. Lelo fati abotami aza tata mokonzi ya ekolo. Ezandenge moko na bana oyo bazobotama. Yeba pe eloko mosusu. On a même sur le plan juridique. Mwana oyo abotami libanda ya mariage. Na mwana oyo abotami na kati ya mariage ndenge biso tomesana ko. Écart na différence ezali. Est-ce que maître mwana ya ndako oyo ya libanda, est-ce que pasteur Denis Lesi ye mutu azalaki mieux placé pour na kolobela mwana ya Marie Missamu c'est dit à quoi azana ba preuve batikelaki ye peut-être azalaki nango amoni que non c'est le moment opportun ya koloba que mwana moko boye ya sœur Marie Missamu azalaki quelque part boye na boabotaki na pasteur abombaki yango amoni c'est le moment à dévoiler vérité ou quoi mettre. Merci beaucoup. Et si c'est vrai, Aza la preuve. Merci beaucoup. Na olinga roye bisalo. Na martela ki na eloko wana nazo martela ngoliso. Tozala na respect na bawe. Malgré nyoso wana, mais Marie Missamu n'est pas la cible. Ceux qui prophètent des Lilès, azolobela makambo ya Marie Missamu, c'est compte tenu ya ba contentieux au bazana bango entre ba collègues pasteur na ba collègues prophètes. Maman journaliste nazo yebisa yo bisika makambo ngo ibandi. Il faut awa tozana analyse tozo kondola makambo bisika ibandi. Ebandeli wapi? Makambo ebandeli na liwa ya apôtre Emmanuel Mbi. Oui, notre papa a été beaucoup fort. Que son âme repose en paix, nous avons beaucoup d'estime pour lui. Oui. Na matanga soit na ebembe ya apôtre Emmanuel Mbi. Denis Lesi à Télémaki. À Lobby, ce n'est pas possible que bato oyo bayesi bazwa parole pona kosambeli la nani pasteur Moïse Mbi est le fils du défunt. Oui. Ce que baza a capacité à ressembler la été, c'est dit à quoi? Pour bango bazala qui wana c'était que de pasteur. Baba ezara baran au bazal mieux placé pour na. Maman, je me réserve de ça. Ceux qui retournent dans ma camoya ordre des avocats na roye bisa wana il faut. Ah d'accord. Wana sa question ya pasteur aza à côté. OK d'accord maître. Continue pour expliquer biso likambo bandi na matanga. Likambo bandi na matanga ya apôtre Emmanuel Mbi, oui. Tamu esengaki baboni pona mwana oyo apôtre atikaki na kombo ya Moïse Mbi qui fait sa fierté aujourd'hui. Denis Lesi à Télémaki à Lobby, ce n'est pas possible que ba oyo ba yesima bazwa micro soit bazwa parole pona kosala nini ko bondela et pas nani et pas Moïse Mbi. Il a fallu que cela se fasse au pasteur des premières heures.
les pasteurs de première heure, qui veut dire que pasteur bayaki liboso. Les cas déjà avant non, bayaki liboso na matanga parce que les alaki na heure d'arrivée. C'est leur ordre na bango. Ne ba occupaki pe ba kiti ya nini po ezalaki liboso. D'accord, mais il sait que pasteur oyo bazwaki micro pona kobondela sur la personne de Moïse et Bille, ce n'était pas oyo bayaki na première heure, mais plutôt oyo bayaki sima. Et bazwaki micro pona kobondela et pas nani et pas Moïse et Bille. C'est à cela que cible à mon âme. Ok, d'accord, maître. Tout ça, on continue. On a zongé un peu. Pasteur Awana Mutuna Wana. Pasteur. Frère Jonathan. Mosali ya Nzambe moko na bana na Nzambe. Tozongi na mupanza bana na Nzambe car ndé notre solo bana maître tout à l'heure. À propos ya bato bakoki ko imposer Mosali ya Nzambe maboko pour ce tobito talapé le défunt aboti mona moko to eza pasteur. Soki ba o ba ki retard bakoki ko imposer maboko te avance. Na moi loko wana oyo ko banda ko mema polémique wana étant que moi na Nzambe okolo bani ponango. Bon, au moni eza monde prophétique, domaine prophétique disons, eza na ba belé. Mais ngana Bible le lobby que la prière fervente des justes a une grande efficacité. Alors, du fait que Esika Bazala qui se sont retrouvés avec des justes, Oyo, Baza censé Bazala juste, c'est-à-dire que ce sont des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Alors, Ezalaba Oyo qui na première heure, Ezalaba Oyo na dernière heure, Bible lobby bangonio surtout Bazala na l'effectivement. Ça c'est du point de vue biblique. Mais du point de vue prophétique, je peux dire ceci. Na évité ceux qui likanisiwana ya kosambela pona mwana ya apôtre mbi atikaki ezalaki ko exiger kaka bazala ba pasteur ya première heure. Je ne sais pas, ezalaki une façon ya ko discriminer un lot de pasteurs. Donc c'était une façon ya ko dénigrer les autres pasteurs ou c'était carrément prophétique. Parce que si c'était prophétique, là je ne peux pas commenter dessus. Parce qu'on dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors, nous avons interpréter Makanisi Wana et Zara Mutu Oyo, Makamboana, prophétie Wana, ou soit en fait cette sagesse prophétique Wana, et là qui n'a pas là. Mais nous avons ça l'analyse de manière générale. La pensée boy. Likamboeza yako bonde la pona mwana oya tikali, c'était une façon ya ko soutenir yé. Je ne crois pas que pour soutenir quelqu'un, et ça de manière financière, spirituelle ou matérielle, il faut limiter une classe yabatou. Non, le soutien n'exige pas une qualité ou je ne sais pas, une position de genre. Soutien et ça la maracelon, disponibilité yamutu. Ok? Parce que là, il ne s'agissait pas seulement de prier pour Pasteur Moïse, il s'agissait de le soutenir à travers ma prière. Oui. Alors comment et quand il talikambo et memi biso le loto moyoka kenon moyo imora kufaka atika ki mwana po basali ya Nzambe bakoko sambela pona bana nyonso o moyo atika ki mais po ani babeti marto kaka falaki pasteur mbi eza na ba intérêt moko te wana bien babilo mo wana te. Non, c'est tout à fait logique parce que pasteur Moïse Mbi basambele lié non seulement comme étant moana mais aussi parce qu'il est devenu les représentants légaux à Bethel. Après départ, disparition, il y a Papa Mbi et Moulaya, c'est le pasteur Moïse Mbi qui est resté en remplacement. Il y a rôle Oyo, Papa Naya Baneko joué, raison pour laquelle les pères, en fait ses pères, ou alors le père de réveil, des églises de réveil, Sengela qui quand même pour apporter soutien à Bango, na mutu oyo a remplacé moko na bango oyo ezalaki Papa Moïse Mbi et pardon Papa Emmanuel Mbi Moulaya.
Alors, il s'est fait que le remplaçant de papa Emmanuel, c'est aussi son fils biologique. Vous comprenez? Donc, en priant sur Moïse, ils n'ont pas que prié sur le fils d'Emmanuel Mbiye, mais ils ont d'abord prié sur le remplaçant, il y a Emmanuel Mbiye. C'est pour cela qu'il fallait pas s'embêter pour Moïse. Mais question, et si quand on a son mabé, exactement tout ça, autant bazo baker, bah oh bah Seigneur qu'on s'embête pour un pasteur Moïse Mbiye, il faut pas à la caca bah pasteur il y a première heure. Mais si quand on a mon mabé, parce que Bible Zoloba, la prière fervente des justes, bah la prière fervente de ceux qui ont été la première heure ou la deuxième, voilà, a une grande efficacité. Vraiment. Baloba, tu vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voilà, donc bateau qui avant, Barosa pe babanda qui bien mais ba souci bien tenanzam. Mais bateau ba na bango na ba sima donc sous bango nzamba considérera pe makasi. Na lobité que c'est le cas na kati ya église de réveil. Nous avons respecté papa na biso oyo balakisa biso sango malamu ba memela biso bateya biso na nzela oyo. Donc tous ces gens là baza quand même pasteur, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas limiter, hein, c'est la discrimination. Dire que un tel car ande ba ressemble là. Donc c'est que prière il y a un tel on nzamba ayoka on koleka ba prière nyonso. C'est ça un peu ma question. Là ça reste à vérifier entre bango na bango ndeli baebi makambo nzambe ele kaka et là on continue balobi 42 to message ko pesa ba maebisi ba onyo seza ko choquer bango en tout cas tozo sala ka juste analyse ya makambo o eza koleka na ba réseaux sociaux. Un grand merci, un grand bonjour aussi à Autant Kabasele. Autant Kabasele na Paris, Autant Kabasele. Un grand coucou à toi. Nous allons toujours continuer à analyse Nabiso. Ceux qui n'ont remis un peu, Kozong et la maître, Ningoti Kolobaba des autres, Wana et Bandi, Namatanga. Mais ce total, il y a un représentant, il y a un pasteur. Tout le monde qui absence, il y a un pasteur, Nabiso numéro 1. Dodo Kamba, Waza représentant, il y a SCC. Moi, absence, Wana et Lobami P. Kotala que non un grand aussi nakati ya komona papa na biso o tika biso azalaki grand nakati na bango mais absence na ezalaki vraiment remarquable maître pour na ngona zongi lo journaliste eza na point moko oyo nalingi na compléter nano frère na biso musicien Jonathan na iloko ya utaki koloba sur imposition ya main ya pasteur Moïse Mbiye. Oui, bien sûr que si pasteur Mbiye de vivant de son papa azalaki déjà représentant légal ya cité ce qui va imposer qui est maboko c'était pour les soutiens spirituels et d'aider pour consacrer en tant qu'apôtre représentant de son papa. Et il faut soit eloko oyo des fois na éviter abosana qui pour accomplir du vivant de son papa qui était apôtre le fait le défunt. Moïse Mbiye était déjà le représentant légal numéro 1 il y a cité Bethel. Donc liwatango ekomi na libota na biso ya cité Bethel wana soki ba oyo bakambi ya nzambe bayaki wana batie maboko likolo ya pasteur Moïse Mbiye ezalaki mpona kokonsacre ye mpe kosoutenir ye en tant que nani apôtre soit représentant ya nani ya apôtre Emmanuel Mbiye. Concernant na point Otioloba absence remarquée il y a représentant soit président le numéro 1 de l'ECC tant que oyo akufaki azalaki l'un des pasteurs des églises des réveils membre aussi de l'ECC. Donc esalaki moi tapage moi polémique na kati ya libota ya ECC bon toyebite parce que tomoni tokoloba eloko na contraire toyebite soki atindaki lettre na ye ya condoléance à s'excuser pour la absence na ye question mark toyebite soki atindaki malobaki akozala présenter question mark mais si et seulement aussi asalaki bongo te nous dirons que
Parce que c'est lui qui devrait être là pour nakotia ordre na makambo misusu ndenge esengeli pe elobami na nini na charte ya nini ya SCC. Na bansi ke yokani fa tomeki topesa éclaircissement. Na remeke un peu kozonga muke sima pour ceux qui totali makambo elekaki na matanga nazongi mukie pa ya pasteur Denis Lesi. À propos ya badir na ende tozoyoka mais on dirait que pasteur Denis Lesi aza na mwa bakwaka na ba pasteur rebelle po nazomona aza ko attaquer ba pasteur rebelle ana mwa bakwaka na bandeko na ye ya musala nzambe. Madame journaliste na yebisaki on a préalable soit préambule entrée en matière na na yebisaki que attitude ya prophète Denis Lesi Mikolo eza pathétique. Pourquoi eza pathétique? Yo oza mosali anta olimisa biso ndenge tokomi okota tina ba domaine ya spiritualité biso bato ya mibeko. Yo oza mosali anta pourquoi olingi diwel na ba oyo bazo sala musala nzambe neti soit ba collaborateur donc eza na oyo azoluka na kati ya koluka ba diwel. C'est pourquoi nous dirons qu'il y a une main noire, soit il y a un esprit caché, Azana Oyo, Azana Kati Yakoluka. Mais qu'il pleuve, qu'il neige, Naïbike, Toko, découvrir en nous. Parce que tout ça dans le monde où est déjà moderne et actualisé. Madame journaliste. Ok, nazongi mupanzi ya papa na biso Jonathan. Papa Jonathan, quand on dit que tu na maître, pour babi analyse, tu as partager, tout le cas se faire comprendre, auto faire comprendre na ba internet na biso, ba ope bazoka nungu na ba réseaux sociaux par rapport à makambu pasteur na biso Denis Lesi, aza koloba. Étant que analyste, na monaki on dirait pasteur Denis Lesi aza na bakwak ba rancune un peu de partout hein, na bandeko na basali ya nzambe voire même si na ba profane si na ba musicien ya mokili ndeto mesana koloba excusez-moi le terme na ba musicien ya makambo ya banzembo mokili bien bato ya mokili pasteur Denis Lesi aza un peu de partout hein. Ce qui te reconnaît en un mot. Et ça, c'est un rebond batté parce que dans la salle rango, on a Simanda Kouté et ça, la Maralibo, soit la caméra. Tout le monde a comment pasteur Denis Lesi chaque jour à dévoiler l'Arabiso, à révéler l'Arabiso, en fait, adversaire naïe Yassika. On avait vu ça commencer avec ma musicien profane entre Bango na Bango, Fali, Ferre. Et puis à un moment donné, il a associé un peu du Marcelo dedans, le pasteur Marcelo. À un moment donné, il a associé le pasteur Mukuna. À un moment donné, il a associé pasteur Mutombo. Donc je crois que Lélo maintenant, il est en train de tirer sur un cadavre, Marie Missam. Donc ce n'est plus à cacher. C'est un homme de Dieu, bien sûr, que je respecte parce que moi, partout où l'onction est passée, l'onction de Dieu est passée, moi j'honore. Je ne suis pas en train de critiquer l'homme de Dieu, mais je critique l'individu, donc la personne. Je dirais que Eza combat mususu oyo et son Arabie sur mon côté. Parce qu'en s'attaquant aux serviteurs de Dieu, Eza leur ont mis pointé doigt parce que toi-même tu es un serviteur de Dieu. Quand le pasteur Denis Lesi, le prophète Denis Lesi, a sur les canaux de télévision pour critiquer d'autres serviteurs de Dieu, oublions que lui-même il est serviteur de Dieu, je pense qu'il est en train de fragiliser la chaise Oyo et Fan ici. Donc par là, moi je dirais simplement qu'il faut revoir un peu bâtir naïe les lots aux anakaya Marie Missam. Bon, Yebisangaï, ça va vraiment instruire quoi, ou ça va vraiment apporter quoi na foi ya muto ya abandi foi chrétienne sika, à apprendre que une servante de Dieu oui, abanda ko servir nzambe na yoka Marie Missam pour la première fois je crois ba 99 lorsqu'à ça l'album à liboso na pasteur de Baba paix à son âme album à liboso on a na banda ko yoka Marie Missam mais mutu moko boya lelo abandi ça que non sert wana banda ko servir wana talambe bana eza boye
moi qui est bébé spirituel, ça va fragiliser ma foi. Donc, au lieu de contribuer à la foi ya mutu wana botami lelo, ngai na détruire yango davantage. Donc, d'un moment il faut te faire natomi tuna, ozo servir Nzambe, tozo servir ngambu mususu. Merci, on peut aller un peu vite parce qu'on est arrivé vraiment presque à la fin de notre émission. Na meki un peu qu'on passer rapidement. Hein. Les pour na yango te un maître, yango mtezo retardé élection na sénité. Oui, merci beaucoup madame. Yango na lobaki ke omoni ba confession religieuse na biso etiki makambo ya Nzambe ekoti na pouvoir pe na mbongo. Poto moni sur 8 kaka 6 ya pamba. Religieuse et endimi. Kadima azo mérité misusu mibale wana ba protestant na ba catholique ba bloquer évolution ya nini ya consensus ya nini ya présidence ya CENI. Mais ce que nous devons retenir na makambo ya blocage wana ezani eza ete kadima soki otali curriculum vitae na ye azo mérité kozala bisika azali totika tribalisme totika kokota na makambo oyo etali biso te na ndenge ya nini na ndenge ya baculte na ndenge ya ba émission soit na ndenge ya ba juridicisme mais totala sikoyo na ndenge elobami oyo mibeko ezopesa oyo biso esengeli toyeba eza ete kadima aza mutu oyo azo promettre que lobi na biso cette élection ekoki kosalema na malamu pourquoi parce que azo mérité CV na ye eza bien notifié eza bien acquis ba compétence na ye ba regard na ye na makambo oyo ye déjà assis asali azo mérité aza pe na compétence aza na capacité aza na matière électorale donc aza mutu oyo soki pena azwi kiti wana makambo je pense que ekozala malamu et lobi ya 2023 élection ekosali. En tout cas, na sur débat et c'est ici Julia Kabasele na Paris. Ma Juliana na Paris, même oral avec toi. Quand on débat les choses bien, ne dure pas. Vraiment, on a subi nos nyonso, internautes, la émission Obo Sepeli. Là, je profite encore de faire un gros coucou à Lisette Boyomo, Kati Losaka, Balobiba na poto ya propre. Et on continue quand on est à Lobaki. On est arrivé à la fin, si je veux dire on continue, Babi, Babi sauté et l'eau kitoko et où mais la raté, on a tombé un peu. Ça la analyse il y a ba propos les réseaux sociaux nabiso. Là je profite encore de dire un grand merci à Pichou Betoyi na Paris, Pichou Betoyi na Paris, un grand bonsoir à toi, sans oublier Papi Wasenga et loko ya propre na Suisse, Papi Wasenga et loko ya propre na Suisse. Ya papi Wasenga, ya papi babi soin, ya papi soin au wapi. Merci beaucoup à toi ya papi Wasenga et loko ya propre na Suisse. Babi na bosanité Charline Zumba, je suis même morale avec toi. Et là je dis merci à tous nos internautes. Oh bah c'est une émission, oh bah ça blessé. En tout cas, excusez-nous bisotoza kaka kosala musala. Comme j'avais dit, restez toujours branchés, scotchés na chaîne Nabino Vision Iti Télévision, Télévision Owapi Molobele, no Chimeluki, naza toujours même oral Nabino sans oublier Lissou ya Tata Nzambe, Cédric Kalema, Maria, Babi moi c'est wa Simba ka caméra. Maria même oral avec toi, Babi maman la biso penani, Sylvie Ngoy, Babi timide Owapi. Restez toujours branchés, te reconstruire toujours Bamaye. D'ici là, je ne peux pas oublier quand même de faire un grand coucou à ma grande sœur Mitoluki, un grand coucou à toi, Nabo Sanité Boka Bokambro. Ya Boka Bokambro, Babi moi na poto ya tongo. Ya Boka Bokambro, toujours même morale, Balobi, merci Mingi Lissous na boss. Là, je ne peux pas oublier mon boss à moi.
Papa Iti Kasai, Papa Iti Kasai, merci beaucoup. Balobi yonde numéro 1. Yabongo bazui wapi. Papa Iti Kasai, balobi c'est lui mon boss. Hein. Un dernier mot quand même toko kabona. Bongo tena ba invité la biso. To bandi ana mbandi maître. Moi des salutations na ba o balingario baza dans les parties. Merci beaucoup. Na pesi mot na bana nyonso ya Kasavu. Parce que biso de la bana Kasavu ba tongo. Oui, à madame, mon épouse, ma très chère épouse, Merveille Dembo. Moi, je suis à l'équipe à signer sur la soie. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Tu es pas Papa Jonathan. Papa Jonathan. Moi, demain, je vais faire loterie. Je vais expliquer biso. Voilà, donc nous avons la avenue Chikapa numéro 1. Et si la loterie est la prix au bon moment, on a réalité. Nous sommes toujours satisfaits. Et belé bakenda a wakaka alors yo kisoye ozala satisfait et ba numéro ezawana eza pour donc sur ba information nyonso toza awa na cybercafé Casa Connexion eza bongo et loro etelemi na makasi ya tata Nzambe mais na nzela ya bienvenue mabukama ko yaza bongo le boss numéro 1 il y a Casa Connexion et je crois c'est ça ce que je pouvais dire. Mais pour ma salutation, ouais, moi deux personnes. Voilà, on a salué mon Taliboso, on a salué mon garçon, mon bébé, Gabriel Kaloubi, ici Rosalie, on a fait Mbote, Gabriel Kaloubi Mouchani, et on a fait Mbote à ma femme, ma chérie, Merveille Kaloubi, on a fait Mbote na bandeko nyonso bozola dabiso, Iti Kasei. Na pesi mbote mingi, na pesi mbote na bandeko nyonso bazolana na Belgique, na Paris, na France, na Kinshasa, partout ici à Bozali. En tout cas, là, na koki ko bossa na te poto clôturer. Donc hier azali sumu soki na pesi mbote te. José Ndindili Falansa. José Ndindili Falansa mwana ya poto. Babi tonton Swag. Ah, José Ndindili Falansa balobi moumba mundele. Ya boma vine pour non c'est la mundele. Li Falansa, un grand merci à toi babi sponsor officiel. Ya Chimel Luki José Ndindili Falansa balobi ya papi wa senga soin toujours propre babi ya pesa makamu. Eloko ya soin. Je vous love balobi to kutana na émission ya Mbalasima. Bye.